Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, on a s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na Mote na batali pe balani nyonso ya réflexion na mokili mobimba ezalinga ende konabino Kambulu na ye kopesa eyano na ngai na motuna na biso ya lendi motuna ezalaki famille mondele aloba ke famille ezali papa mwasi na bana Fumutsaku alobi ke sobozoka makile pona osobola basani Fumutsaku alobi ke famille ezali clan oyo tobengaka lovila nde famille ya wana motuna ezalaki Fumutsaku na mondele nani alobi makambu ya vrai famille alliée wapi. Alors, motuna neza pa kitoko makasi. Ngai pe na boyebi na ngai, na partage ya boyebi na ngai. Po na ngai famille oyo nga ndenge na yebeleli yango. Famille ezali pe na clan. Famille ezali bana. Ya batata leki na yo, papa kulutu na yo, batata mwasi na yo, bana ya banoko na yo, bana ya mama leki na yo, biso famille to benga famille bango wana. Nyonso wana pona biso na koloba ba africain, famille za wana. Alors lokola onga na biso to zana ba cousin to benga na to cousin non. Ba portugais comme ça mingi na ngamba ba mindeli lokola portugais ya ba portugais bengango primo, irmã, prima, français baka cousin, cousine, anglais baka cousin. Mais biso to yebi ke yaya leki. Oh ya nanga oh vina biso ko mona pera leki. Ozomona mais bieto ke nanga mamoko oyo yaya nangai. Oyo leki nangai. Alors biso pa na biso famille ezali ndenge na lobi ke côté ya papa, côté ya maman, ba famille na biso eza ba wana. Moi sino pe na bana no baza pe ba famille na yo. Pe susu eloko susu na yo ko sosola suda kokola pe kotanga makomi. Bible zolo bana biso ke moninga na yo aleki ndeko na yo o azali musika. C'est-à-dire quoi? On est dans le livre proverbe. Il y a proverbe. C'est-à-dire que ami oyo bozani malamu, moningo bozani malamu. Asape ndeko na yo. Kuta ko risque ko leka pe ndeko pa to munda ke ndeko no moko boko botane pe papa moko, mama moko, obia uti na papa leki, uti na mama kulutu. Mais asali pe faux. Mais on a ami o pena boza pa ami pena ki o bokangana makasi.
asali mpe ya bien. C'est-à-dire pour na boyebi na ngai ou na likanisi na ngai famille ezali oya ngamba papa oya ngamba mama famille na biso bango wana pe ba camarade oyo ba ninga ya malamu benga pa muninga camarade ya malamu yi paza famille na yo. Alors pour na ngai famille ezali munene, famille ezali kate mwasi na nga bana na nga famille na bango wana non baza pe ya ngai mais ezali munene. Comme réponse on a kopesa na mokuse ya mwana ke pour na nga compréhension na ngai na koloba ke fumutako asana nzela. Merci wana za contribution na ngai.